armée est infiltrée par les Rwandais et les Ougandais. Ata mukonzi asiko ndenga za tozobanga po bakoyi kolongolela biso evi mais biso tokotika te baboma mukonzi mboka na biso akomi témoin gênant po ya ye akomi ko reverser makambo na bango boye bakeloko babandi na Kivu so to baisser les bras bakota na ba Congo bakoti na Bandundu bakoti na Équateur bakoti na Kasai bakoti na Shaba Mundele acha Rwandais na Ougandais ba occuper biso mindele babombani na sima Robert ayo akimaki akeya kosani malade o akebake soigner na Afrique du Sud ye akekuna akesa la réunion alingo former M23 biso lelo tokozala te toboyi na batombo na biso bana o baya ba banonyata tango bino bozalaki awa bobundaki te tala lelo tokoma omema Rwandais na Chipoi na Ougandais totikana mama ba parti politique ya moni Maréchal Mobutu alobaki tata bo moko ekolo bo moko bo comprenaki yango te ozana posa Congo ezala dispersé te toza pe na posa ba marche oui mais marche na lingi ezala marche ngana koyaka marche mko baloba marche ezali tokene na ambassade ya Rwanda toyebisa ambassade ya Rwanda bitumba te po bakoloba violence kanga biloko na yo kende to nde tolo babona est ba okufa ba okimu biso atolingi tosala élection voilà biso atolingi tosala ba concert biso atolingi tobeta miziki biso atolingi fête ezala nouvelle génération qui veut ça na Congo. Nouvelle génération qui veut ça na Congo. Comment le béla la minute qui veut besoin le élection. Élection ya nini. Baninga bazana guerre. Bazo boma bango butu moi. Biso sa bango to revivre. Mindele sa biso ba revivre te. Congolais to comprendre puissance na biso. Bo s'abonner et puis écou ça malamu. Tozali na district ya Moamba plus précisément na commune ya Matete. Na yebisaka bino be esclave ya football bazali. Oyo ba mipesa pona foot bazali. Oyo ba mipesa pona mboka oyo bazali. Jean-Willy Naya balobi le défenseur du peuple ya bana basoda. Mwana basoda oyo asala pe défenseur ya ba sportif nyonso ya République démocratique du Congo azara toujours présent pour répondre à nos préoccupations. Pourquoi pas pour bosser na Etali actualité il y a République démocratique du Congo pardon na ken déjà la copé c'est un mbote moi na mboka Jean-Willy Naya mbote ndeko Jean-Jacques en tout cas eza esengo merci pour na boye na yo awa kotala biso mboka eza mboka oyo ya biso nyonso bénédiction eyelaki biso bénédiction eyelaki biso aventure o biso nyonso lelo tolamuki na esengo na komona bandeko na biso ya équipe nationale Léopard bapesi biso 3 points en tout cas félicitations na bandeko na biso ya Léopard. Papa Jean-Willy Naya yozali mokonzi pe défenseur bana basoda lelo na ville province ya Kinshasa sujet moko est dérangé pe elamusi conscience ya ba jeune elamusi pe na conscience ya ba jeune ezali mélodie te pe nzembo o ba jeune ba s'inspirer pona yango pona koloba ke ba terre politique ba on bazali ba médiocre ba on bazali souffrance auto tozali komona lelo ni no koloba lecture no kosala nzembo na to ni no koloba ke ba bakisa juste pour ba yemba ya malamu. Merci pour la question. En tout cas, et ça là qui ngai pasi mawape esengo. Esengo ndenge ba jeune o actuel. Ngana kanisa ga ke bazabata ba kwiti na ba bombe. Mele na moni jeune oyo akomi nzembo yo asali résumé ya Congo na 4 minutes na 25 secondes. Donc makambo ya lobby songa leo na zaki na politique na kozwaka nzembo wana na tie likola mesa. Na bengi batu nyonso bazo welela ko gouverner biso o bazana esprit ki moyibi na wa esprit ko sala bien na bito bando yoka banzembo ba astrophe moko o mwana te biso mwana o ya sali résumé ya république o moni biso jeunesse sacrifiée ngana ke poto 32 ans na tangi na campus na ke kuna pe na stangi ba classe mais na zonga wa eloko moko changer te o mwana nga lobi nini yango to salite nga kutu na koloba nini yango to lobité pa na bino ba politicien eza eloko moko ke mwana yango acholite afingite en plus eza libabe eza te ko abwakeli mbwakela na président actuel te ba okuti ba boma mboka bango ndi ba uti ko kima basali 18 ans lelo to komo kundela bibembe place bakundaki yango na ba soki na ba ferme ozo comprendre mwana oyo félicitations aza mwana au gouvernement tchai maboko la musibino boye ba citation
ya petit peuple bino bovanda na bacravate kuna na palais du peuple kozwaka basalaire ya $6,000 mais soda azozwa 200,000 francs congolais azoyeba ndenge nini akolesa mwasi na bana te balongola allocation familiale ya bana balobi na armée bayebi mwasi ya soda te bayebi mwana soda te banda époque oyo uti koleka oyo Mobutu atiaka allocation familiale yango balobi ke bolobaki soki Mobutu alongwe ekochange muzaye babomi ye na barwandais mais tozolobela okokaka te barubero baye kokonza biso accompagné na barwandais na baugandais mindele babombani nsima na biso badindisi mboka na biso mboka ekufi lelo toza na repère te ata nde naza bo biso na yebo toza na nso ya kokufa po eloko moko eza nango te mwana oyo arelante asali résumé kitoko tozala conscient biso kuto toya avant génération na bango série 6 toza sacrifié bao baye série 7 sacrifié série 8 sacrifié série 9 sacrifié série 2 sacrifié toloba nini ya lobi nini tosali te nga na lobi nini tolobi te oza mboka moko makasi nzambe alingi Congo mpe abenisa Congo mais eloko ezoboma biso toza na esprit d'équipe te esprit ya lisanga te esprit égoïste haine motu to alingi anginda kaka lelo babengaka président ki président na ye ezali mpo ase monke na bavie ya bato mais démocratie eza ndenge wana te démocratie ezali omoni mabe olobi osali malamu tobeteli maboko kimoyibi na leta bakangi yo wana mboka ekobonga repère ezali te kimoyibi bakangi yo biso tolobaka toujours que jeune esika ozali mpo oza conscience député to mpe candidat oyo akoyela yo loso lia oyo akoyela yo polo lia oyo akopesa yo mbongo lia otanga akokóma na assemblée nationale akochange numéro ya telefone azalaki na mwasi moko akomi na basi mibale aza kovanda na matete akomi na gb soit akomi na commune ya Gombe baavion pamba yo moto ovotaki ye souffrance lelo oyo tozali koassiste na ville province ya Kinshasa moto azali kokufa mpo na 500 francs ya novalgine eza te bana bazali kotanga te baparent bazoyeba ndenge ya kosasortir te donc jeune alamuki na ntongo azoyeba te akolia nini soit ayebi te akokotela wapi akobimela wapi ene ezali kokota imagine na ndako bilia ezali te bana bakokende ezalaka na mposa ya koyiba soit ya kosengaka donc esengeli conscience na biso ezala éveillé mpo baacteur politique oyo balie ya trop souffrance ezali lelo ezali seul pays au monde oyo todefaka lipa ya 200 francs seul pays au monde todefaka lipa ya 200 francs oyo kolia ezali lix kolata ezali lix et pourtant tozali na nyonso awa na république démocratique du Congo mwana basoda tokota mpe na sujet ya makambo yango lelo oyo tokoki koloba ke classe politique na biso on dit ezwi tourné au mosusu est-ce que ozala nao pour bamarche papa marche eza na likambo te tosali bamarche ebele ya lobi nini tosali te nga na lobi nini tolobi te mboka oyo ata moto azwi yango sikoyo na maboko président actuel azwi yango ebembe mais erreur oyo ta mosusu akosala soki atiki kaka bato babebisaki mboka bazotambola libre motu nyonso akomonake nono ata nayibi na ngai un jour nakokotaka balobi 10 ans nakosalaka na ngai kaka 6 mois na 6 mois wana naluki bajuge moko boye nakosi maladi bapesi mbongo na kimi ocomprendre Robert ayo akimaki akei akosani maladi oyo akebake soigné na Afrique du Sud ye ake kuna akesala réunion alingo former M23 donc souci na bango eza nini Congo ezala kaka déstabilisé politique ya Congo ezosenga mutu ye moko te ezosenga il faut kosangisa mayele ya bato to kobenga mpe diaspora soki diaspora te mbe Congo ekenda ekufa kala mundela sala penda feuille de route na ye pour déstabiliser Congo baya na 4 masolo toboma armée toboma santé toboma pédagogie toboma social batangela biso pasi na papier ya lobi nini tosali te menga na lobi nini tolobi te bango balola jeunesse sacrifiée bon biso bana série 6 toye pena botokuti un père sévère un père ti afdele na ba Rwandais ban s'installer pendant 18 ans ko bomana nzala bakomisa Kivu ya bango minyembo toyokaka masolo minyembo te ngai susi na ngai ezali bana o bakoya bazwa relève bakuta mboka kitoko po biso bapapa misusu bapapa bayaki liboso na biso na bao baye siko ba échoué basali Kima TV net nazoleka na TV boy allez bo komela nga ba view très bien na lobi bien te
eza makambo tozala conscient toyoka nzembo wana ya 4 minutes 25 secondes elobi makambo nyonso bongisela peuple kaka biloko ya kolia Congolais aza na ye facile alamuki na tonga ti petit déjeuner na ye na midi alie na 18h ameli mwa petit déjeuner na ye alali bana bake classe le bana basisi classe bana basali musala basalisi ye okorenye na yo na ki pouvoir na yo oza kowelela na bato po bolobela na minute o Kivu bozolobela élection ya nini baninga baza na guerre bazoboma bango butu moi tobimiseli guerre ba stratégie ennemi ya Congo ezaka congolais ye moko papa biso lelo tokozala te toboyi na batombo na biso bana o baya ba banonyata tango bino bozalaki awa bobundaki te tala lelo tokoma omema Rwandais na Chipoi na Ugandais mundele acha Rwandais na Ugandais ba occuper biso mindele babombani na sima biso sa bango tokovivre mindele sa biso bakovivre te Congolais to comprendre puissance na biso toza fort to tigana mama ba parti politique ya moni Maréchal Mobutu alobaki tata bo moko ekolo bo moko bo comprendre ki yango te babanda ko senga Kivu banda kala ye pe na ba erreur na ye aboyaki koyekola mwana mai na ye Etienne Tshisekedi bato ba yebi histoire te Mobutu na Tshisekedi ba yiba master basalaka ba sévère na ba père ba sengi bien bomona kocho sengi bien papa na bango baonde basalaka sévère après sévère ba yekotia mouvement populaire de la révolution Congo ezalaka kitoko $2 et nini un Zaïre eza na $2 mais lelo oyo makambo idée nyonso Maréchal azalaki nango na ba Etienne Maréchal akendaki nango mopanzi akoma koyoka gauche droite alingaki kokabola na baninga te yango ememaki na Maroc mais toza na makambo ya tozo retenir ya Maréchal Mobutu intégrité du territoire Congo etekamaki ata 1 mètre te po nini armée ezalaki ya kokemba barwandais babandaki koya kozwa CI koyekola musala soda awa na kanseta bandeko bano baesika bokanisa te ke Rwanda eza danger Rwanda eza eloko te lelo bazonyokola biso bazolinga badivize biso ekosimba te papa Etienne aye alakisi biso démocratie force oyo nazoloba nango sikoyo eza ya papa Etienne nalobela mpo nazokanisa oyo nazomona mabe oyo akoya kosalanga mabe mpo na démocratie nakosepela mpo démocratie eza biblique nzambe asali biso tozala libre oyo akoyinanga oyo aza na esengo mpe aza ndoki mboka ezomarche te toza na mposa baélection na minute oyo te toza na mposa bosangana social ebonga bato balia moto akowelela Congo akosuka bato bawelela Congo na mbamba na minute oyo bazotoka na justice sikoyo bazosambisa bango mutu moko te osali mabe na Congo akoleka inaperçu totika kimotema mabe nouvelle génération Kivu ezaka na Congo nouvelle génération Kivu eza na Congo boye bakeloko babandi na Kivu so to baisser les bras bakota na ba Congo bakoti na Bandundu bakoti na Équateur bakoti na Kasai bakoti na Shaba bandeko Rwanda se bunda na Uganda désarmé na kati ya Kisangani mboka na bango te bazowelela ba carrière Congolais betaka ta lisolo na ngote Congolais kaka na opesa biso mambebele développement to baozo pe mo ngona batie ba usine tozi misala donc conscience ba jeune sengi tant lobi kama déjà na mawa papa Jean Oli peut-être yo fana na kinte oya na kin osala ba tembele mais biso to viva a utika biso a na biso osala ronde na mapango ebele a na biso lisolo ya déjà na tongo ba boss na kuso na histoire déjà dans Dieu finga bango ba bossa na yango ezala ka susciter de lelo ekomake pona kolia ya pamba bato basala mabondeli donc po bato baye bakolia mabondeli lelo soto toanuka na matete awa so tokia te bakisian sotaka mapango ya matete tokotia omelaki ntina ntongo omonaka bato bilengo nde baza na matanga mais soki na baeste wana richesse oyo eza kuna nga nayoka j'ai un ami journaliste akenda na biso mon cher nayebisa yo na Kivu wana soki kuna batio ata 2 ans mpa matango ya millionnaire ambassadeur ya Italie akufaki wapi na Kivu akenda epo nani koluka diama koluka content entre temps biso awa miso eza ya kolala entre temps biso ya tola to ya élection député yo kumise député azoka mbongo akokosa yo ngana za journaliste député na za crédit mutu sa komi député na bisa nombo olanda ngai akomi na passeport diplomatique moi si na passeport diplomatique ensemble na bana na ye aza na droit ya kozwa visa ya rapide
bake vacances na bana na ye mobimba aza na droit kozwa crédit afutaka mai te crédit ya ofele ndako ya ofele mutuka ya ofele carburant chaque semaine yo sikoyo peuple oyo opesaka voix oganyaka nini mpo ntango ozwa polo ozwi loso eza ya jour moko esili nango papa Jean Olinoba. Merci pour nos personnes sous question. Nasepeli lelo. Eza makambo moko tozolo bango na sengote. Po ba débatteur nyonso bakomi na lobele la Congo. Étymologiquement, l'isolo Congo eza na occupation. C'est ça. Nous sommes occupés par les Rwandais et les Ougandais. Bolingi to lobate. Combat bomona na poto batu bamenaka. Ezaka combat contre kolongola mokonza mboka te. Ezaka combat ya kolongola ba Rwandais. Na ba Ougandais o mindele batie bango baboma biso mboka tozalaki ba riche bakomisa biso ba pauvre espoir ekozala nini soki lelo jeunesse botiki na makamba babombe makamba bagene bakuti pamba olamuki na tongo oza no conscient yo moko ke inde oke place bazo recruter basoda olobi na ye kose enrôler po toza na etumba munene ngakuti nazotinda bosala loi mwana nyonso ya Congo ya 18 ans il faut comme soldat okao bazoka nango mutu moko taza na posa mboko ebonga mais soki totelemi tosali armée moko solide sans ba traître tokangi ba infiltré nyonso po armée le balobaka eza infiltré balobaka ngo mabe armée eza infiltré par les Rwandais et les Ougandais ata mokonzi ya sikoyo ndenge aza tozobanga mpo bakoki kolongolela biso evi mais biso tokotika te baboma mokonzi ya mboka na biso akomi témoin gênant po ya ye akomi ko reverser makambo na bango mais yango naza kosenga na ye abenga ba classe politique nyonso azwa bato ya village bato ya nzela abenga na bango bato batanga ba docteur te po ba docteur en droit na ba licence en droit babemaki ba collabo bango nde bamemaki Kabila Joseph na Chipoi basaleli ba discours basaleli ba stratégie mboka tovandaki na occupation pendant plus de 20 ans. Lelo en tout cas c'est fini. Tout ça na posa Congo ezala dispersé te. Tout ça pe na posa ba marche. Oui, mais marche na lingi ezala marche. Nga na koyaka marche mukobala ba marche ezali tokene na ambassade ya Rwanda, toyebisa ambassade ya Rwanda bitumba te po bakoloba violence. Kanga biloko na yo kende. Batia ba ambassade ya Uganda na Rwanda po salaka ba traité na bango ya ba marché ya ba coltan na ba diamant. Toyebi yango. Mais mutu akobongisa mboko eza mupaya te. Eza biso moko tolongola kaka division l'air maréchal Mobutu ngana bandeko komona ye mutu mabe abanda koloba ekolobo moko l'air albaki parti état tozoki ngo neti abandi dictature après lobi après ye ekozala délige nzokande babandaki kosenga ye Kivu wana banda kala pauvre papa bato aboyaki mais mabe na ye kaka participaki na baninga te yango tosenga Félix président actuel participer na baninga sala politique moko participatif makambo nyonso yo ozosala ba projet na nyonso zwa ba photocopie nango pesaka ba Fayulu pesaka ba Jean-Pierre Bemba pesaka ba bananio ba politicien nyonso lobi lelo na kotia mwinda mututu aso contrôler mboka omona to banda ko bangana et ozala ke soki atolongwe président moye bakango eza te po mutu nyonso a participer na dossier mwana mboka Jean Olina ya OCNA lelo tomoni par rapport à l'année passée Kambalo moni pena boza actif bozo bo affronter pena championnat ouais nzamba do sala toza parmi l'équipe to sala ka kisité na football Nzambe soki to poli gloire à Dieu to sali match nul gloire à Dieu to gagner gloire à Dieu équipe to rajeunir ba junior ba ye tozo beta kitoko bana le roi bakadienga ba beta ballon ya solo toza na ba Simeon bakakesa ba petio bazo beta pena ballon ya kitoko coach azali moko machine munganga grand frère ya ngulu munganga donc azo aider biso na ba joueur nyonso na ya bazali wana ba bope ba kimbangu ba bola donc toza penda nzamba tuka tshelo boko ane au total nanu to wana 6e journée équipe ils ont marché très bien équipe marché très bien papa Jean Olina oza na Kinshasa lelo ekomi okende sika boye bokoli o bateki okebo bateki bitira ya mwanzo na Kinshasa boye toi na terrain chobo eli soso ke bateki pe papa événement zo le kawa na terrain chobo na ebité espace ezaki espace vert mais balobi
ndeko moko aye asombi yango soki eza légal justice moto ekoyeba mais soki eza illégal ekozala malamu te ocomprendre po espace vert ifo ezala biso baécologiste toza na mposa espace vert mais soki akobongisa omoni baespace mosusu ezali ozwi ou bien osombi obongisi yango kitoko econtribue na beauté ya mboka na avancement ya mboka wana ekozala malamu mais lokola nao na maîtrise na dossier yango te na kolinga nao nayeba eloko nini ezoleka place oyo ezalaki espace vert lelo babi bakotonga eloko moko na kati ocomprendre na kolinga na maîtrise na dossier yango bien nameka koyeba qu'est-ce qui se passe au juste mais eloko ngai na kosenga nde botika koteka baterrain ya sport so tozolela lelo kuluna bana bazomela bombe po so bozoteka baespace na bango ya sport baespace oyo bana place bakoki kosala basket volley judo bana bakozanga place ya kosakana bakobanda kosanuye yango omona na bapokwa bakomi koluka ke tosala mabe mpo toza na place ya babotela bato biloko mais soki azokende sport chaque jour akozonga na ndako alembi moya asala lisusu mobulu eza te neti baweekend en tout cas dodokolo oyo tobi pardon bamiyibi ya baterrain ya l'état botika likolo oyo mpe eza kaka igef oye naosepela nde na igef wana merci beaucoup igef oye neni kabumba makambo ekende avance bien bobebi ezaka papa likambo kabumba yango nazoloba soda na mboka mosusu aza moto alokumu me na mboka oyo banégligence soda nayebisa bino mpo bitumba ya kivu esila il faut koliesa soda malamu il faut komatisela ye salaire bapapa na biso basoda bazali parmi bakongolo basufaka koleka na kati ya Congo soda lelo so bobakisi ye 500 000 par mois à partir ya première classe boyeba ke bitumba ekosila na kivu bozongisela basoda allocation familiale bozongisa kofuta mwasi ya soda bozongisa kofuta mwana soda bozongisa kofuta bafonctionnaire baenseignant matisa enseignant salaire ekokute biso eloko te bandeko na ngai totika komona mboka oyo neti toutaki nango epa na biso mboka eza ya nzambe mutu nyonso efwa alonga mutu nyonso efwa azala na avenir susi na biso eza lelo biso toza jeunesse sacrifié tosisi awa tokeluka na poto mboka mopaya ozonga awa complication na complication douane cher vie cher okomomema charge ya mokili mobimba soki mpo osali te famille esouffrir famille ekufi hôpitaux ya malamu bahôpitaux ya malamu ezaka te bekola malonga ezaka te mboka lokola Congo ekozaka na inikini moko te inikini mosusu ekozala na komi na Lemba inikini mosusu na komi na Matete inikini mosusu na Limete tokozala ta na 10 inikini ba-IEC wana ekozala ta VIEC tozalaka ta na boulangerie ya mapa te mais susi na biso eza teke tokritike te e interpele bino oyo bozowelela pouvoir bowelela nano pouvoir te bowelela nano social ya bapeuple congolais toboyi slogan papa Etienne atikaki ezalaki le peuple d'abord mais lelo ekomi les Rwandais d'abord Rwanda ti sikoyo azovanda kaka nzinga azolinga kaka adestabilize biso tozala ini eloko kana osenga bino tozala ini tozowelela élection mais sa unité nationale tokokoka te tokoya kozongisa su barubwera na masolo tokoya kozongisa su bakabila Joseph na masolo bato babomeli biso mboka batata na biso bakufi na bapoison na baka militaire bainfiltre